Shalom, shalom ba maman. Nyonso oyo bozolanda biso na émission ya biso on l'appellera femme. Émission on l'appellera femme mais oyo bolanda ata nyonso na maman Bina. Tika kimia na Nzambe et bila bino bisika nyonso bozwami. Alors toza na moi ba communiquer na biso ezali kaka toza kosala appel na bino ba maman pour na ba contribution. Tolobaki yango ke bande na biso ebele baza na ba hôpitaux. Esengeli na biso to contribuer et jusqu'à présent tomoni vraiment naza ko remercier ba maman na ngai ya Suisse maman na biso moko ya Suisse alingi te ke totanga kombo donc yango vraiment tozo pesa bino merci toza ko remercier ba maman ya Germanie ba maman ya Suisse ba maman ya France neti ba maman oyo bazwaki engagement pona le bon samaritain na Masina na Kinshasa ba carton obotiaki vraiment ba carton c'est commis. Et puis tout ça pour remercier ba maman oh ba sope sa contribution na bango pour tout ba ke senge to sunga bandeko ba blessé oh ba soki ba ku ba za na hôpital to sunga bango et jusqu'à présent na zakaka ngamoko maman Bena na tie 50 livres maman ya somoko ya suspect a tie 50 livres abona tanga kombo et puis maman ya suspect à France abona tanga kombo apesaki 200 € équivalent à bambo na biso et ça il va 150, 100 et quelques livres. Et puis, maman a vu à la moisson mondiale na Paris, maman Nelly, le va à 100 €. Donc, toza toujours que ça la peine na bino et na remercier ma maman wana na contribution au boza ko ça parce que toza ba maman, biso toza ba maman au to bota ka to ka passe. Soko oyebi ma koza maman o sala ka oyebi ke biso ne to mona ka passe, biso ne mkumba to memakango. Luka au contribuer na quelque chose aux anango nzambe pe akubosa na ote et maman père lepe na maman père naza kozela yo okometaki pe lobi ozobenganga ozokongola pa maman na Londres maman nanga kala mingi te toza kosala vraiment po soto tindango na fin ya mois oyo ou début ya mois po to kato tinda oyo toza nango na maboko po bandeko wana esunga bango na bakisi na ndenge baza kozwa baswe na bango. Vraiment, longo mingi na bino nyonso oyo boza ko contribuer nzambe apambula misala na bino maboko na bino nyonso bosalaka ba business makamu nyonso to nzamba kanisela bino afulu kisa bozwi na bino parce que nzamba lobi oyo akopesa ya kozungisela ye lisusu ebele. Et puis deuxième communiqué toza nango ezali ya jeûne et prière ba mama boyebi to s'engager devant un front to s'engager devant front moko ya jeûne et prière auto programmé que et aussi la to bandaki en autre aussi sango tina décembre dernier vendredi à décembre. Alors jeudi na minuit nde toza ko banda jeûne na biso tozo si sango samedi na 6 h. Alors tozo melaka ka ba jus d'orange et ba carton ko lia malala ko lia ba bitabe ba fruits okoke ozoke no musala okoko sala makambo surtout nozoli yango. Alors nzamba pambola ba mama nyonso bazo la jeune oh parce que na zui moi ba feedback na ba maman mususu oh bazo pesa ba témoignage na bango na jeune okande toza ko sala nzamba zo visiter bango peut-être un jour na futur bango moko bokoyoka pe bango nini o nzamba zo sala parce que tolobaki na kata jeune oyo toza ko bondela pona mboka na biso et puis toza ko bondela pona ba vie na biso moko et toza ko préparer 2017 o tokokota tokota ngo elongo na nzambe. Alors yango bandeko na ngai to na kata jeune tolobaki soki yo moko omi bundeli pona bomo ina ote muta ko bunda pona yo azate meme pona mboka na biso soki biso moko to bundi pona mboka na biso te to beleli nzambe te ba mipaya ba voisin muta ko ede biso azate bino mo bozomona ba complot ezo salama na ba mboka oyo bayebi lwa ndenge zala kesenge basa ba lwa mais ozomona ka baza ko umba biso baza ko umba bazo sala male me pona nini baza na ba intérêt na bango makambo na bango baza ko sala mais biso longo na nzambe akotika biso te parce que biso to batali boso to leka na ba situation na te ba tout supe ba leka na ba situation na bana Israël ba leka ki na situation na do ba bimi lokola ndakisa pona biso pe sengeli to mizwela en charge biso moko pona vie na yo pe ba réalité musu yo leki na na vie na yo na 2015 2016 soki yo moko telemi na ngote 2017 okokota suka na les mêmes situations wana muto mayele asala kake asali banalise na ye
na 2016 osali bilan na yo eloko nini na réussi eloko nini na réussi te eloko nini na atteindre eloko nini na atteindre te mpo nayeba kosala quand même bilan ya ta na nga nayeba ndenge nini kobunda ndenge nini kosorganize nayeba wapi nakwesamaki wapi na réussi omeki kosala mwa makanisi na yo osangisi yango esika moko mpona kobongisa makambo mosusu na vie na yo. Alors na 4 émissions on l'appellera femme à travers Mama Bena tozoya kaka kolamusa bino ba mama kotelemisa bino kopesa bino courage ke tolemba te tozonga nsima te mais tokende toujours liboso parce que toloba yango mwasi na 4 émissions oyo ezolakisa identité ya mwasi ezolakisa rôle nini mwasi akoki kosala ezolakisa capacité na yo nini mwasi oyo akoki kosala et surtout na batemps oyo tozokende nango mingi vraiment baza ya kopengwa mingi vraiment makambo ebele eza kosalama oyo Bible elobaki nyonso eza na kati. Alors toza komona basini moko eza kokokisama oyo Bible elobaki yango lelo tozomona makambo nyonso basini nyonso eza komonisama. Maintenant moto mayele tango ozomona basini wana osala nini esengelo ozala keba mebele bazozwaka mayele te me biso pe na Sentinelle TV1 chaîne oyo ya référence eza koya mpona korevele bino kotia bakimia kopesa bino esengo kopesa bino bainformation tozoya kaka liboso na bino tozokolemba te. Alors bamama na ngai mwasi oyo atelemaka na kati na jeûne de prière ata mopepe ata mbonge ye ekolalisa ye te mpo Bible elobi ke bitumba ekokomela biso me ekolonga biso te. Bible elobi te ko bitumba ekokomela biso te. Oui ndenge tosalelaka nzambe boye bitumba ekomelaka biso. Bible elobi ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas. Bakosala biso bitumba bakobundisa biso bakokritike biso bakosala makambo ebele me bakolonga biso te parce que toza na Yesu. Soki ozali mwasi ya mabolongo ozali mwasi ya bajeune de prière en tout cas monguna akobundisa me akolonga o te yo kozala toujours molongi na basituation nyonso ozoleka ngo famille na yo foyer na yo ndako na yo nyonso wana ekokende liboso parce que oza mwasi ya lusango. Mais na mboka poto na diaspora tozomona kondima bato ebele ekufi mpona ni misala tokuta yango na mboka oyo mboka poto eza na système nango mundele asali système na ye bata mokili kutu bayembi balobi lifelo boza na kati ya lifelo ya mundele mais bozozika te. Et c'est vrai toza na kati ya prison ya mundele prison oyo yo moko obimi okei apres ozongi su na kati ya prison. Alors eza système mobimba. Alors système wana soki yo mama comprendre yango te système wana ekolalisa yo ebomi fwa na yo elalisi yo tala bato mosusu bakendaka misala lundi jusqu'à dimanche. Non mama nga naloba yango soki namoni mosala ekomi lokola nakoma ko esclave mpona mosala wana na kati yango parce que Bible eyebisi biso lobi chaque chose a son temps eloko na eloko eza na likambo nango likambo nyonso to eza na ntango nango toza na ntango ya mosala toza na ntango ya makambo ya nzambe toza na donc moto esengeli oyeba kopartage ntan na yo okoki kosala te kaka lundi ti dimanche osalaka non esengeli osala programme moko na vie na yo oyebi ke lundi mardi nasalaka boye bajour nasalaka boye donc okoki kokota na système wana te soki oza mwana nzambe okoki kokota na kati ya système wana pe ebomi fwa na yo pe ebomi makambo na yo ebele. Yango tozomona bandeko na biso ebele bautaki Afrique baye awa kondima eza lisusu te balala na bango pongi bakoma na bango kobeta masolo komela masanga makambo ebele parce que système ya mboka oyo elongi bango système ya mboka ebomi bango. Alors biso na grâce nzambe asali biso tozoya sikoyo mpo kaka totelemisa bino ke kotika kondima na yo ekwesama te. Meme na kati ya Bible Yesu atunaki alobi ntango mwana na moto akoya na mboko akoya na mokili oyo esi akokuta kondima mpo ayebi ke na mokili oyo satan moto aza kokonza yango satan moto aza kodirige yango. Alors eza na basystème ebele na se ya mabele oyo. Alors moto ya mayele efo osala ekenge. Alors yango tozosenga bandeko na biso basi bajeune sœur lelo ozalaki na fiancé oyo esimbi te oke na oyo esimbi te tomona meme papa na biso mombaya yembaka alobi eza na makambo mosusu soki omoni clair te kota na kati ya bozindo. Alors soki yo koti na kati ya bozindo tozaka bilelale eloko moko ekochange te eloko moko ekomarche te. Alors yango na kati na batemps oyo tozala vraiment connecté tozala sincère na biso moko na bajeune prière mpo ata biso na biso toza komonana te mais toza na le seul Dieu
oyo aza komona biso azomona yo sincérité ya motema na yo obéissance na yo oza kotosa mpona gene oza kosala ozobondela mpona mboka mpona bavi na yo mpe bandeko mosusu nzambe akoleka kopambola mpe akovisite yo. Abrahama nzambe abengaki ye comme intercesseur abondela mpona Sodome et Gomorrhe oyo nzambe alingaki aboma e nzambe asalaki. Pourquoi pas mpe ngai na yo mpe toza kolela mpe mpona Kongo nzambe asala mpe mpona Kongo. Oui toza kokoa yango ke nzambe osala mpona Kongo e yango nalingi napesa baprincipe oyo vendredi bokolanda biso bamama nalingi nayebisa yo boye esengeli na biso na makambo oyo ya mboka mpe na makambo ya vi na yo esengeli kochange prière. Yango nalobaka ke bible ezoyebisa biso lobi toza kosenga toza kozwa te parce que tozosenga mabe esengeli koyeba koemplace bamona yo devant nzambe na makambo oyo ozokosenga na makambo oyo ozoloba na kati ya baprière neti na batemps oyo tozoleka nango barequête oyo nakopesa bino bamama mpo tobondela mpo na mboka. Oyebi bible ezoyebisa biso nzambe azalaka na baserviteur na ye. Maladi eza serviteur ya nzambe, mupepe eza serviteur ya nzambe, mbula eza serviteur ya nzambe. Donc nzambe aza na baserviteur na ye. Alors yango biso sikoyo bamama na bakomplot esalami mpo na mboka totalisa kanda na biso mpo toza na minduki te toza na bambeli te me toza na minduki oyo eleki minduki na bango eleki baminduki eleki makambo nyonso eleki babombe eleki nyonso. C'est la prière. Mena biso fo toyebisa nzambe na mboka na biso Congo nzambe a utilisé baserviteur na ye. Nzambe a utilisé serviteur na ye mupepe a utilisé serviteur na ye mbula a utilisé serviteur na maladi na basassin na bato nyonso oyo bazosala complot mpo badétruire peuple na biso bamindele bato mwindu bavoisin. Nzambe akita mpo atinda baserviteur na ye wana parce que bandeko na nga bamama na nga ntango tokomi nango eza temps ya libération mpo na mboka na biso. Alors na temps oyo monguna aza kosepela te aza kosala ka ndenge nyonso tu mpo kaka adétruire biso na bino peuple congolais to mpe congolaise ozwami na nord na sud alingi te yo avance alingi te ke yo ozala bien. Alors biso sikoyo bamama ya diaspora oyo tozokota bagene prière oyo esengeli tosenga nzambe akitisa baserviteur na ye bakita na ka ya baennemi oyo baza kodétruire baennemi mosusu toyebi bango bamosusu mpe toyebi bango te toyebi bamosusu na kombo bamosusu mpe toyebi bango te me nzambe ayebaka ti na se ya mai ti wapi kote bazobomba kote bazosala bareunion kote bazosala nzambe akitisa baserviteur ne mpo ayeba kopanza bango ayeba kokwesa baparalysie bamalade makambo ebele oyo baza baserviteur na vi ya bato oyo baza kodétruire mboka na biso. Et na ntango tozokende yango normalement ezosenga baserviteur de Dieu basali na nzambe oyo bakonsitaka nzambe bapesa bana na nzambe badirective parce que mokili ezokende na suka. Oui c'est vrai basini yango tozomona mais lelo basali na nzambe ebele bazongi nsima bakoti na bokitisme bakoti na mamagie. esengeli mpe biso na oyo tokota bagene tolela mpo na bango mpo parce que bible elobi ke ntango motu moko azobongola motema liboso na nzambe feti monene eza na lola baange baza kosepela mais tala diable aza kodepepte bato kaka na monde na ye. Biso sikoyo mpe tosala mpe effort na nzela bapriere ke nzambe ndenge abrahama asovaki Sodome et Gomorrhe biso mpe na mabongo longo na biso na bapriere na biso toyebisa nzambe afeke nzambe aleka na kosauve bato wana mosusu azongisa bango na nzela. Baserviteur babungi nzela oyo bakoti na bamagie bakoti na baokitisme nzambe azongisa bango na nzela na priere na ngai na yo na jeune oyo toza kobondela. Eza na bandeko basi mpe mosusu na bavi na bango baesprit ya famille elandaka bango kasi so azwi fiaso ebebi so azwi libala oyo etambola te so asali business parce qu'il y a des esprits oyo eza poursuivre bango. Alors baesprit wana esilaka na kolela te nete esilaka na bajeune priere. Yango mona mama mosusu na banda kosambela banda kala libala eyaka te bamosusu bango baza baresponsable na basituation na bango mais bamosusu baza bainnocent na baesprit ya famille eza poursuivre bango kolanda bango. Mama ya biso moko topesanga témoignage kana jeune prière tozosala awa abi mama bela nzambe avisite nga vraiment na songe apesi nga même verset ya Deutéronome je crois na prochaine émission na
na kozwa version na parce que eza verset oyo nzambe apesi mpo na mboka alobeli biso mpo na mboka. Alors mama ntango oyo ozobondela nzambe azolobela nini? eza meme na une sœur na Hollande ntango tozobondela nayebisaki na bino mama ntango tozobondela bandoto nyonso yo kolota koma yango na kati na kaye na yo. Endeko mwasi alali amoni aloti ndoto nzambe aye koparle d'une manière d'une autre na nzela ya ndoto. Soki oza concentré mama na nzela ya jeûne et prière nzambe akovisite. Soki oza sincère oza na obéissance osali sacrifice na ona obéissance nzambe akovisite yo na basonge na bavision. Alors namoni na suki awa tokolanda nzembo oyo ya frère na biso Clovis toyeba ngo elongo na Yesu mpo na mboka na biso tokokoma. Alors nzambe apambola bino tolanda nzembo na biso na frère Clovis oyo ayembi elongo na Yesu tokokoma tolandi yango. Yes. Nzela oyo mokonzi Yesu afungoli mpo na mboka na biso nani akokanga ngo? Basi totelemi elongo tokende tokokoma elongo na Yesu. Zamina yo iti mama Yesu mokonzi ya Kongo usisa ya bolamu ya mabota kombo na yo bendele ya elonga ezala kalisa pote bila kanzambe na bomoi Kongo na biso bokombo na Yesu akozala likonzi ya bosembo pe bosantu biso maso elongo tokokumba mela ye. Yesu mokonzi ya Kongo usisa ya bolamu ya mabota kombo na yo bendele ya elonga ezala kalisa pote bila kanzambe na bomoi Kongo na biso bokombo na Yesu akozala likonzi ya bosembo pe bosantu biso maso elongo tokokumba mela ye. Yakae kumba biso bipai ukani Munga kolia mbumalelaka ekoke Totimie elongo nayo solo tokokoma Yakae sala eliboso Yakae kumba biso bipai ukani Munga kolia mbumalelaka ekoke Totimie Tokokoma
kabilaka loboko ya nzambe ezali awe loboko ya nzambe ezosala